congofrance.com. Naï, Ngamoro Jacquin dans l'année Naboui. Naza d'accord, tu n'as pas d'accord avec Kanchachi. Parce qu'il permet le glissement. Congofrance.com. Site ya Masola danger. Masola kitoko. On a sali campagne à Kabila en 2011. Nazo sa population. Bon voter pour la 2016 mandat les aussi la rolongwana na kimia. Selon constitution. To comme en 2016 le monument na ya community Aïbel la mort contre Pemeni. Mais ça glissement. Congofrance.com. Site ya Masola danger. Masola kitoko. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre nous, magazine du peuple qui vous permet de retrouver l'actualité sur www.congo-france. Et évidemment, parce que Tosolola Makambo o etalaka ba congolais nyonso o bozali libanda ya Kinshasa, bozana Kinshasa, eh bien politique masolo toujours ya politique ya mboka na biso, yango ezali ko retenir attention à ba congolais na période oyo surtout na année 2016. Toyambi lelo mona mboka encore une fois de plus mona mboka Kindala, Oazali, président mouvement des réveils et des prises de conscience, MRPC Namoukousse. Je m'en vais d'abord dire bonjour, monsieur Jakindala. Ouais, bonjour, Neko Raphaël, bonjour, l'équipe technique Nayo, Bolinga Mingi, et Mingi Bendana Congo France, hein, 3W Congo France. Voilà, merci en tout cas, Nabatonio, soit la Nabisoana, et puis Mandego Mingi, Bazana Mboka Congo démocratique, voilà Nabiso, en tout cas, merci, à confiance Bossa Biso. Et mon amboka Jakindala, conclusion déjà à dialogue et Outiko Bima et accord ezali signé. Point de vue na yo ko zalani ni to possession les années ni accord ezali signé issu à dialogue. Bon biso toza ko lobate que toza contre l'accord wana to que tondimi yango te to lo ba ndenge ba na le poto nous prenons acte. C'est-à-dire que bon tout le monde net bande ko nyonso bon ba yokani bayokani sikoyo esengeli ndenge mingi baza kolukat sikoyo esengeli lokola bango bayokani bongo basala moi likanisi ya malamu ya bolingo moni pour la bazali na botosi na peuple RD congolais basanga na sikola bandeko mususu neti rassemblement voilà pour bako sikoyo koluka lolenge nini to sengeli kokota to kobongisa mabongo na mezali ko na ndenge ya kimia penda pe na botosi nyonso voilà. Le dialogue qui pour nous préparer contre l'élection, pour nous remarquer qu'il y a déjà crise au sein de la politique et puis dans le cannabis au Congo, il y a un méca qui organiser dialogue, ça là qui plutôt organiser qui dialogue. Comment que le bas sous bas coûte analyse sous bas solo là nini bon nini sous. T'es dans ici Marambo bandeko minga politique ba loba ndeko Raphaël il faut aux anaboke makasi. Na discours nyonso ezala bandeko majorité ezala bandeko parler ya opposition ezala na dialogue ezala bandeko opposition o bazala na dialogue te ba piège za makasi ba bandeko ba tasoba ba malam piège ezali makasi biso tozali mouvement de réveil et de prise de conscience tozali na centre T dans le bango bien tozali na opposition T tozali na majorité T mais na ngonga oyo et là, vous allez vous de la majorité, ils allaient souci pour respecter la constitution. Et là, c'est une globale. Moi, je tata mokonzi ekolo Joseph Kabila Kabange et sengela ki na ye lokola to na 2016 ya suka mandat na ye sile sengela ki na ye alongwa et sengela ki na ye abongisa biso maponomi oya kozala te si ma bongo ya kei lokola salemité et le kisi lokola le 19 septembre c'est ni benga ba dans ponamité et sengoloba ye mona mboka Kabila abuki mibeko gouvernement na ye buki mibeko et to si constitution te yango moni biso to lobi et sengela ki bakuta na basanga na basolola likanisa ya dialogue to za ko soutenir yango mais bakuta na nani basolo na nani problème yango nati est-ce que problème au Congo là et sili zone d'Akissa, il y a ma concertation Salemaki. Après concertation, gouvernement Salemaki. Est-ce que le gouvernement wana et tout ça qui m'a mis concertation Lobaki? Est-ce que Bandeko Baza Bauti na kati ya Kanchachi Baza comme même sauté na masse qui le rôle de la concertation. Parce que ça le gouvernement avec 50 ou 60 ministres. Bozo bino bozo non normal. Nous biso tokanisi ke dialogue il faut Salema. Ils allaient dire dialogue, il y a Robisa Koebisa na mboka. To ese makasi. Bandeko bolimbisa. Bolimbisa biso makasi to betisi bino mabaku. To kanisa ki pendant to ansa ki pendant que to go sakana na bino pour pona biso na 2011. Et c'est en 2007 tout ça ba élection to sali ngote. Bo ba son ngonga mokuse ata 4 mois. Ata 5 mois kaka ina no mangu penza tout ça ba élection. Ba le gouvernement a 10 personnes kaka.
Avec, dans un exemple, ministère de la Santé, il y a sport, il y a l'éducation nationale, il y a affaires sociales, ministère, à 5 ministères, je ministre Moko, dans ma commission, ma commission, on attend sous président, secrétaire généraux. Mais l'objectif, le gouvernement, pendant 6 mois, ils allaient à l'élection. Il y a un gouvernement spécial apparemment parce qu'ils allaient au gouvernement fonctionner objectivement organiser des élections. Il y a un publié d'ici là. Mais Raphaël, on a vu sûr que il y a majorité. De Kabila ma composition est piège. Pour régime spécial. Tu as majorité Kabila violation constitution. Le gouvernement. Bon, comment le gouvernement si il dialogue tandis que constitution est lobby, gouvernement est émanation et assemblée nationale. Donc gouvernement est majorité parlementaire. Mais bien le lobby, bon ça le gouvernement est dialogue. Mais bien sûr, vous violez la constitution. Et le gouvernement c'est la psycho après dialogue. Et le gouvernement est un régime spécial. Pour dialogue c'est pas tafuni donc ils ont la majorité position rassemblement la vérité en face tout c'est qui papa au moins tension ils ont sakanaté bato bana manduki sur la savon clean bazoni comme malam ba peut ba peuple asima na bango ba peuple na bango ba la machette la machette. C'est la combo, pour le 19 décembre, donc, la muni, le 20, MRPC dans la posa, on a dit. MRPC dans la posa, Kimia Penza, Toto sa peuple. Constitution pour Sarana et Mingi. Évidemment, gouvernement n'est pas le bien tout puisse topé ça rassemblement, dans dialogue, Bakuta na solo là. Biso Koutouté. MPC dans la posa bilo on a été biso l'élection. Alors, autre chose, Ezali, l'élo opposition Moutou et diriger le gouvernement. Ceux qui parlent lobby, d'abord, c'est long dialogue, bien sûr, c'est long accord. Ceux qui parlent lobby, l'élo, yo ont porté choix na yo. Opposant n'y a aucun diriger vraiment nani diriger primature pour que Makambo tambola nambo cannabis pendant ces temps. Déco Raphaël. On a question au piège ma casse. Déjà on a vu sur ngai ngamo Jacqueline dans l'année namboui. Naza d'accord tu n'as pas d'accord avec Kanchati. Parce qu'il permet le glissement. Mon frère, tu me dis ça. Mais comment yo aux ana Kinshasa, aux contre Kabila, ngana contre Kabila té. Ngana sali campagne à Kabila en 2011. Nazo sa population bo voter pour la 2016 mandat les aussi la rolongana na kimia selon constitution. Tout comme en 2016 dans monument na communauté aïbel la mort contre pemeni. Mais ça glissement na téléméliango. Ils allaient sans haine. Ils allaient pour la volonté pour la bolingo mboka oyo. Ndeko ngai. Yango moni lelo to lobby bâtir ba aventure. Ezala atabache moni lo to to ndeko mo zo ba lobby ndenge zawana soki ndeko songola zu pouvoir makambo robonga atabache nkolo yesu sikoyo na mboka oyo na gouvernement à 50 personnes et l'homme salamate congolais aza kozela eloko moté na gouvernement transition ezoya azela élection congolais aza kozela eloko mokoté na premier ministre wa roya ezala na mato imine azana miso mitano azana mitumi balé population congolaise a kozela eloko té a kozela be maponomi masungulanga uchakuzi ntsodolo. C'est ça que le peuple congolais attend. Et là, on me soutient, Raphaël. Alors, population Tozoloba, question vous parlez au nom de quel peuple? Ceux qui opposition les Zoloba, peuple. Majorité à Zoloba, peuple kaka. Mais ce qu'on batonio on dirait comme une note, moi c'est qui moi j'ai mon robe batonio sur la ko utiliser comme mot peuple. Mais qui l'élo azo traîner peuple derrière lui? Moutou a un exclusivité peuple les alités. Et là comment au peuple a signé la constitution. Constitution le en 2016 et c'est l'élection déjà. Le corps constitution le l'élection aux en 2016 et c'est l'élection au Kambabiso. Baïbazali na mandoki
bazana la police bazana bibundeli bazana makoki na misolo bako gérer misolo ya mboka ba mais biso na maponomi c'est tout Raphaël c'est tout peuple surtout le peuple les ali constitution n'a pas la peuple n'a pas la peuple ko yo pour les peuple mais oui volonté à peuple les ali résumé na carte donc les ali pené tourner na carte constitution lobby 2016 élection comme vous passez sur élection té sur le gouvernement bon ça le gouvernement qui a lo ngeti to na ngeti biso na MRPC to lobby fallait batika ndeko matata pogno na gouvernement na ye comme il y a des premier ministre à quelle élection c'est simplement ça. Élection en lobby 2018. Point de vue, 2 ans encore avec Kabila comme président. Mais tu coufis. Toujours coufa ya on toujours tala. Ngai ba bima benga téléphone moni yo okufa mamso comme un message. Okufa ya bozoba, okufa raboy nazolo bango Raphaël tiango bien. So ki lelo Jacques dans la kufi na kufi ya bozoba te. Na kufi na lokumu. Pour aller soni ngata tata mukolo na kufa na malaria, na kufa na typhoïde, na kufa na sida. Le coup on a celle examen dans la sida té, dans la typhoïde té, dans la malaria té. Donc ceux là okufa pour na obunde l'école oyo, na kozala fier. Parce que motonyo sa kokufa. Bazobe ezali ba ndima mboka oyo ningeza boyeta musoma lelo eta musoma na pasi na minyoko ba ndima ba vana mandako. Baloba ah yango to kosuka wapi? Nzambe non. Nzambe akosala té. Ata pour la mire ya Jéricho kweya. Nzambe bise ba na Israël. Bon ba luka yango. So ba fana mbele mire kwete. Yango peuple le tolobi peuple biso peuple. To lamuka, to fongola miso. To zala vigilant. Pour nini batba ko to sa peuple te. Pour peuple lali. Nzala na yo lali sio. Ville morte, carte rouge, carte jaune, bon ça va. Mais ce qu'au peuple aux elanime. Peuple pour peuple la téléma Raphaël. Et c'est le peuple là la muka yemoko. Et écoute le moment d'ordre te. Et ça bon le 20 décembre 2016. Soki ndeko Kabila a tomoni clair te. Pour alongwa na été, ni to so comprendre. Mais soit tomoni clair, soki pendant que non ma boyo kanimo est limité. Le 21 na 7h. Moi na nyonso ya Kasumbalesa. Moi na nyonso ya Kongolo. Moi na nyonso ya Moba. Moi na nyonso ya Moneditu. Moi na nyonso ya Kasum ya nani ya Kimpese. Telema bimana balabala. Telema la balabala kino de Kabila olongwa. Ezateko po tika ya lobité peuple yo moko décider kaka. C'est ça la force. Bon tout c'est le monde d'ordre té. Mon émission MRPC net ngamo déjà. Mon isou na tingina mandef. Et ainsi il y a résistance. Tous à résister. Ceux qui n'ont pas de faux motos, ils ici en résistance pour montrer que nous sommes contre ce qui se passe dans ce pays. Nous sommes contre le glissement avec Kabila comme président dans ce pays. Nous sommes contre, nous ne dirons autrement, nous sommes contre Kabila comme président encore après 2016 dans ce pays. Mais nous allons contre Wana. Tous aura na optique na masolo na idée question moro ilinga la mutu mais plus ba journaliste o ba sala ki bango confiance ba sala bino confiance ndeko ya kaya ndeko Zakari baba so ba ki ya na Fimbu ndeka ya ndeko Basile o azaki na association na ele lokuto na ebité so ekenda peso ekufa to ka ba mama mususu ba mbongo na bango ti lelo na ebité so ende ine ekenda ndeko Basile on dirait ba pesa ki bino confiance bo abuser na confiance en go. Ceux qui les sous population et pèsent sous confiance na yo moi na mboka Jakindala. Et vous allez sous baka yango kaka répétitif te. Raphaël autour motuna malam. Ceux qui population pèsent confiance na ba kuluto lobi wana. Batala bien. Les kanisi na bango pena la kate ya lagi nini. Et la nego baba sur Zakari et la nego Olongo Basile. Batala bien pena la kate ya kanisi za nini. Ba so la kia solo to makanisi ndenge monte. Tango mosusu bon ba yele ko le kangai. Comme on dit en français, ils sont malins. Je ne parle pas des malins en tant qu'intelligence. Ils sont malins. Bango ba fandeli na bobola ya bat. C'est-à-dire ils se sont n'est-ce pas appuyés sur la pauvreté de la population pour la manipuler. Mais ngai na gomi komisate. Na kanisi MRPC comme étant association tous allez dans un projet de société mon Kuba il y a bon on a école dans des coins avec dans parlement pour pas amis solo bah ça c'est solo coquille na moni bon ne pas comme il y a langage
la Kisibino, Bizalé Nabango. Quand on a lancé la campagne en 2011, ça va être l'attention. Bossa votre confiance aveuglement. Député, to Molobeli et Kolo. Metinda la boy, et Amalobati. Il y a les Bizaleli. Il y a les engagements. Il y a les attitudes. Il y a les convictions personnelles qu'on m'indimisa. Namokumba onazu ko bundela bateau. Le coup la MRPC, mouvement de réveil de prise de conscience, c'est quand on a la carte de la population pour réveiller bateau. Et c'est le MRPC quand on a parlement pour réveiller le parlement. Donc tu vas toi bunda bunda ça to bunda te. Attends le gouvernement le non boya to MRPC quand gouvernement. Parce que biso bitumali c'est ali to quand on a parlement. Na élection ali ko ya bateau pour nande MRPC pour mbongana yekolo oyo et ko utana MRPC. Mbongama ndebo zali koloba ya mboka oyo euta na MRPC barota la bino kaka na maloba na misala na bino un jour et moi na mboka Jackie Ndala lelo bato bazali ko souhaiter transition mais après transition tout repart à zéro donc la constitution est tombée caduque au moins que ekoki ko sunga lisusu que moi na mboka Kabila azonga lisusu encore à se présenter pour aux mbébate. Il y a un tozo loba mboka opene ya solo nenga ya limiemia penza. Et c'est une motonyo so yebate to sungana. Moto oya créé oyo mokolo makamunyo so sa lelo na mboka oyo ya mbilinga bingi ali ndeko na biso Joseph Kabila Kabange. C'est lui le responsable. Donc biso na MBT to kancha nyonso yo sa lelo ya pe mabete. Ninga ocho mutu makasi ninga zo sala boy ninga obena la bena yali ya mabete. Ils allaient biloko oyo kopesa so mateya. Oyo pesa ba congolais leçon na ba jeux awoya. Ah donc pour na mboka oyo tamu sama malamu 5 ans. 2 fois, 2 mandats, 5 ans, 5 ans. Na suka nango esengeli mokonzi wa o kambikolo aloba na population ki akolongo. Bon, tu veux tu changes la carte constitution parce que bato na siko aloba ki akolongo point est-ce que tu as la constitution comme il y a le bien voté malam. Togo qui ne peut pas comme les madame ti le kowana to lobby et comme boye. Donc ko kanisa pena que moi na mboka Joseph Kabila na kanda na été. Batu mi wabenga non mais yo soutenir qui est comme contre Raïs non bon comprendre ti. Bitu mezali azali contre to pour ti. Oui, Jacques Ndala est fier, il y a soutenir Raïs Kabange, candidat numéro 3 en 2011, Lelo construit le but en 2016 maintenant et Silia Boupia et Sengela qui est si la peine d'engwana. Au sosoli, le col a silité. Le col a yato dans Longwa te yango tolobi et Sengela Longwa. Tomata il faut la bonne il faut à Longwa. Point barre. Alors, moi, na mboka Jackie Ndala, déjà na koyo kayo d'abord Lelo au changer Maloba après beaucoup de temps soutenir le Raïs Joseph Kabila Kabange président de la République. Ils ont problème, ils ont un problème nini personnellement parce que que déjà il faut toi analyser moi mon quai. Ils ont ceux qui ont quitté oka mwa mbilinga ba créer le mwa mbilinga okimimboka okie place mususu mais yo olongwe mais okimité ozakaka ozosala guerre kaka awa ezate que oza mwa pion to batindi yo te na géango kende pona za la bouche trouée ngai Raphaël olobi que toute une question là tam so pona yo te pona bato batala biso o ba oloba baka sa lokola yo bato bavani na ngai banda na zana kelasi banda na sala vie na ngai ya étudiant pour nga na banda lutte étudiant to bonisa tango ya mobutu nanu tant after les oya baba tanga na ipen ba ebi na kanisi lelo ezali na motuya moto nyonso oyo asali na moto nyonso asali na moto la tête o ali na bwanya pe mayele oyo azalaki sima ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange na 2006 na 2011 oyo asosoli politique malamu oyo azali na botosi na mibeko pe meko ekolo esengeli ayebisa ndeko Kabila ngonga esi ebelemi koyebisa kutu yo te po constitution oyo ye moko tolobi apromulga oyo atya mokoloto eloba manda 5 bala mibale ya bupia boni ngai atako nazalaki nsima ya Kabila atako atiaki ngai président soki ya nini atako atiaki ngai ministre atako atiaki ngai DG esengeli na ngonga mona aloba te ndeko mpo ya bolingo na nini nango mpo na yo esengeli tosa constitution
Depuis 2000 ans, Tilelo, ils n'ont pas changé en fait. Non mais quand si on le voit, moto ali na ndenge na yo mona makambo. Ngai na moni ngai ko to tina za ko soutenir Kabila. En tout cas pour na yebaki vraiment na sosoli samaki malamu que na 2016 Kabila Kabonge akolongwa comme président de la République constitution le biango ya ko tungate ngana nina mpona lo musu na ba émission musu so les gars qui va garder toujours ba vidéo le bando lo ba umela pe hein ngati lo ba umela te na tikala jamais banda makambo ya umela banda na lo ba toujours Kabila ayebela pona ko nomona ko ndi ba slogan ya ko tu yebela ezali ya non eza deuxième mandat et sili. Mon cher ami, ataku na betele Kabila maboka ataku na embela ki na binela ki na kangi liputa na binele mutwash. Mais ma français lobby, il y a que les imbéciles qui ne changent pas. À un moment donné, il faut changer. Bon, so yo lobby na ngai a changé. Bon, Francis Kalombo. Oh, ça y est député Koutou. Banda 2006, Sima Kabila, membre cofondateur, il a pas perdu. Et bon, moi Mboka, Moïse Katumbi. Oh, c'est des gouverneurs à vivre avantage bien. Il y a Jésus Moyo. Ngana za inani. Yo zana ça ça na inani nga banda Kabila tu pouvoir na 2001. Ti le l'autre on a 2006 na za inani. Na tela uzala nani. Na vivaka na musala journalisme. Musala ngata mususu ya on a fait au bengi singana ya sali fait na yo o pesi ngamo na kena ngai. Na tela ko occuper alaka Jackie ça va soutenir ngai ngai za boye na ocho ministre alaka nga piloté. Ngamo na bunda na ndenge na 2 national na misolo na ngai misolo motoki na ngai. Peuple le binanga non dans la zala calme en 2011. Non, il y a CCU. Président CC Kabila Mutachenga. Oh, mais c'est ça parti à Kabila ta. C'est ils allaient partir à Lambert Mendomalanga ministre et média porte-parole au gouvernement. À mon niveau compétence à Kali na bilingue bazana moi mbali na amaele. Azana makoki, ana charisme. Nekoyaka tous les sika yoko. Na yepe pour na hôtel intérêt politique. C'est ça, ils allaient moment au intérêt politique. Mais na boya nga na zana MSR na députation nationale de 2011 na zana liste MSR donc et sengeli na ngonga moko o tali polobité na longa CCI pour na nini na longa CCI pour na moni na CCI ta ozotala ndenge makambo ezokendele nyonso eza ko tourner autour de l'autorité morale nyonso likalisi nyonso ezo tourner wana donc un débat d'idées alité. Bon, fini bon solo la pelu na bituma makanis ezali ezala raté. Ozomona na vanda na ba réunion na kota na mini congrès na non ngai na ndenge na ngai ba yo benga ngai rebelle ba yo benga ngai bandit ba yo benga ngai voyou pamba. Pour ngai na zala so yo bima bena ba non. Oso na bino awa na zala problème. La preuve que na zala journaliste na RTNC. Mais pour l'envoyer, nous sommes contre le dialogue à Kabila, nous sommes contre le troisième mandat à Kabila. Nous sommes dans la CCU. Nous sommes ici, nous sommes membre de la CCUT, nous sommes journaliste congolais, moi je suis Mboka, Jacques Omonde Tete Ngai Nazali contre Kabila sur le troisième mandat, nous sommes contre le dialogue selon Kabila. Parce que suspendant la RTNC. Est-ce qu'on a Koufi? T'es parti dans l'onganga moko. Oui, parti dans l'onganga. La CCI avant, comme secrétaire national chargé à communication mobilisation. Secrétaire national, pardon, dans le bureau politique qui est parti, dans Boya. Et Babo Sanaté Nazali, premier président de la Ligue des jeunes à partir. Donc, ils ont parti mon parti mon aîné leader n'ont pas yebani donc tu es dans l'opinion mon côté et c'est nai n'a pas better beaucoup bande ko CCI combattre la majorité ba soutenir Kabila bidé ezali kanisi malam nai na bende na ngai na soutenir Kabila comme sénateur au moins une différence à biso pas comme président de la République comme sénateur oui on ko zonga tam après 2021. Alors moi na Mboka Jekindala il fallait tout ça moi rétrospective moi mon qui est bon tout n'a pas été belé banda qui Olanda biso à travers le monde mon Mboka Jekindala to komina suka entretien na biso et le revenu que le bela ba congolais wazali ko Olanda biso lelo à ce net moment à travers le monde et plus aussi na bato misusu bazali en majorité comme opposition na Congo bandeko bana Mboka Congo bana Mboka Congo démocratique Mboka ene mikakatano mingi mako mituna boni yo vandi kuno koloba o telemela Kabila ba okanga yote ngaba okanga te pour la finga mutute na tikala jamais koloba likambo ya kofinga ba konza Mboka
o ba kamamboka mabe ya mafinga te bato bakufa na benité bato bakufa partout bato bakufa mikolo nyonso oyo population souffrir botane dollar emati tozokende wapi botana biloko ndenge emati tozolala wapi pasi eza na mboka yango tosengi bandeko balanda biso sikoyo tozokende boye ti le 19 décembre batata mama bandeko soki le 19 décembre na minuit régime oyo échangé te bozela te ndeko Etienne Tshisekedi apesa mot d'ordre ezali l'acheter bozela te ndeko Moïse Katumbi aloba ezali l'acheter bozela te Jacques Ndala aloba ezali l'acheter peuple ye moko asala musala na ye peuple RD Congo la ndema koki Raphaël soki ogobima te vanda na ndako na kanga chambre kanga porte mais jour wana soko moni ke Congo eli mboko ba koko batikela yo bima telema loba ko buka eloko te ko piye te bima kaka po jour ne sengeli Congo oyo e kamalo ndenge mosusu na sukisi. D'accord. Ça n'est fini pour cette édition, mesdames et messieurs. Bolandi Bisso à travers Mokili Mobimba sur 3W Congo France, le meilleur site d'Europe, parce que Servarabino toujours na Kali. Servarabino chaque semaine vous retrouvez actualité nakati à page Nabiso, nakati à site Nabiso avec le boss Monsieur Josué Didi Lipumba. Merci à toi mon prise de vue. Merci mon amboka Jacques Ndala. Je rappelle qu'Azali président et à MRPC, mouvement de réveil et de prise de conscience, nouvelle génération et Camboya politique Namboka Nabiso Congo. Et bien, tu termines l'édition Nabiso Yalelo, tu coutani prochainement et surtout on a invité Moussous na actualité Moussous to solo Makambo au Etali Mboka Nabiso. Au revoir. Merci. Congo France.com